finga na ki c'est normal gloire pas au samba bo gloire ndese ngino samba ba finga na kiti yepe ndaka na le kara finga poto ndaka na finga kazaki d'accord so azali d'accord tenga kangaye tant ya fingi c'est que yemta tinda ki on peut gloire a refula ndaka la te po ndaka la azana na niveau c'est gloire ça beta déjà pour la likola beta na mkuse shaba bon na yo finga ndaka la po yanga le kaka fingi mkuse shaba po ayebi njoto mkuse shaba on dirait tout eso ça sou bien to bo so mtu ça bien tene mutako banga bon donc biso ba te biso so moni na via mutu makamoi comme le kalokwa mutaliboma liwana yangwana ikomi po makamba alingi ezoyeba na te azongela Fabregas mabe azongela kofinga Fabregas mabe atanga koma mutu boye mabe akene pas fali mabe azongela kofinga héritier mabe asala ki ba clip atikala mutakala masoko kuna musuye munene musu mukuse mabe sikoyo mutabongo soko komi dernière étape bon liwe ezotambola na yo pour na vrai sens oyebi déjà que yo zarafia ba dexafia ba buchu comment fais-tu ko zo pena tana yo otika mutakala na otika batunso ba mona oyebi pe que déjà ngi masoko mpezo former koto musu munene koto musu muke ata yo muko soko komi ndoki bino bokomaka so bazongisi bino na actualité po eza tolo ba la vérité ça monde na biso etambola bongo wana ku mto trafiquer muninga teke po ba fingi yo lo ekokangisa mutu te eza tambola bonga mise mo sa benga bisinga finganga nana bango ebele abenga finganga ipenda eningi c'est ça nga bien ezongisa na actualité pour dire que ça copie na biso to na moni ke musicien na olala na ina fingi na lection na zongisa na actualité ba comme poster na ma page nyonso wana les actualités na zongisa na peso marapo na degré de album okokate bano ba ekuti sima ba obimisa album ba oleka bino tito za biso c'est sorti ngaza na le kamamte les prévenir mania kutu so mona na finga ngande na régla mutu o yalinga portanga buzoba punga linga buzoba te monti na za bunali na ndaka mutu te type to sana sélection mta boko langa zalate wana so tu na mutu nyoso ba yebi fina ngande na menaka ngaso na mbongo tanto que place so ngana na mbona obimisa so poza mbongo obimisa za vide ensemble ndetambola bongo donc ngaku ntoko clasher ngate ke yo ngana melisa bino na sélection te ngam to sanga ba jara te so bengi benjo tuni mura so nebo zana sélection yebiso ne nazalaka so na mboto kabolongo ensemble donc to sala ensemble c'est comme tout le monde moneka nga bunga abana oya ba je afinga nga mobola nga alesa nga melisa nga nangina zongisa ye amemanga na YouTube Vanessa na yeba YouTube tongo yo yebinga fana kota sélection ti oyebinga avant kota sélection te na ya YouTube tongo mtakota nga YouTube mtakota na YouTube eza directeur à programme ya Kin 24 na keno sala nini test na Kin 24 pour na bando sala émission matinale espace ezala te directeur na moninga tellement na représenter émission matinale bien a pesinga espace moko na chaîne ya YouTube na bosa ngo komba chaîne en Congo Sukisa donc voilà ngai mutaye memanga na YouTube azate pe mutapesa ngam na YouTube azate na zwa magam na ndenge na mutu moto yo na bonzelo makambu te azala na ete Vanessa yo yebinga na pa mutu te. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV, mon pépé Yassika. Là, je dis un grand merci à toi, Christelle Arose, Mamouliranium de la presse congolaise, et un grand merci à Air Max Tadi. Et un grand merci aussi à notre réalisateur Goloa Mayala. Merci à vous. Merci, chers internautes. Toujours Libakwa Kolanda Biso, toujours confiance pour passer à Biso, toujours bien. Chaque jour, bonjour, n'a pas abonné sur CL News TV. Bonjour, n'a pas abonné toujours les lots, n'a pas s'abonner toujours na chaîne Nabiso Amounene CL News TV. Là, je dis un grand merci à Papine Zola Messo, un grand merci à Rokar Messi, le mignon garçon, en direct de Milouze Babi. Il n'y a pas de comme toi. Merci à toi. Merci à John Lumpungu. Merci à Giscard Mbala. Merci à toi. Merci pour Nabazana pour l'assistance. Merci Nabino. Aujourd'hui, na Art News Amkonalelo, Nembe Bino Moura de la presse. Babi, le garçon qui cartonne. Yem ta cartonner mikolo. Yem ta zo cartonner bango mikolo. Tia bango panzi likolo. Donc, je suis avec Moura pour discuter par rapport à ma caméra can internet et Kendelaka Bongo. Et Kendelaka Bongo. Je dis déjà bonjour Moura de la presse. Babi Moura de la presse TVP Makambukaka. Moura bonisa. Bien, bonjour na bafan nyonso ya CL News. Donc abonné na bino bonjour, ça devra être bonjour option na bonsoir. Babi toza toujours na système Mboka Fati Mutaki Mate. Donc soza camarade président de la République Mutaki Mate po bino boza camarade de la République mais so ba fini bino bokomo le la bobo 5 boba camarade président de la République. On est là. Kitoko Vanessa dans Ngolu donc yomozo mona kaka santé ça va nzama osunga. La presse TV. Yoka baboni so 2000 nzama zo sunga te
omoni naloba ngo eloko oyo bato bafinga mingi oyo biso toyabata succès bosala basite esali ba 10 mois boyaka na ba 400 abonné nga site nga eke 1 mois siko omoni ke succès nde yango oyo pour bata ba succès ba tout ato ba ole kanté biso toyabata succès biso to laksa bino makambo biso to pesa bino makambo pesa biso makambo mais siko ba site na mino esali 10 mois boyaka na 400 abonné siko omoni ke bopesa makambo te pour to loba ke mutamutayaka na force na yo na force na force na to sangani to s'enflammer exactement yo pesa nga makambo so za na makambo na o mais le pour to mona ke site no évolue donc pour dire que Aéroli papa mukinza donc nzamazo sala ba grâce ba to s'abonner na site nanga Moura de la Presse TV kuna ne bozo apela makambo pour yangele en exclusivité. Oui, en exclusivité Moura de la Presse to monde ka Moura de la Presse musane karako ko redresser ba to so boya na ndinga mabe na kata. Yo vraiment bit no saka. Yango wana bimbila nanga na tianga pena to na zo internet na lobaka objectif nangeza boy. So na oyamba nga musicien le baka na sepeli na yamba potala kaka o sala ka ilo moko te wana mais objectif na pena na internet ke soki muto baby sina ina régler yo za la musicien za so na italinga te c'est le grade na italinga te nga objectif na nga yango wana yango na mi benga Moura de la Presse donc on a mando ya dana tina ofana ndako no ba nga so na côté internet na ya kozongisa koto muto so bunga na zongisi koto muto bunga na zongisi donc c'est ça. Moura de la Presse réaction na wezani par rapport à l'arrestation ya Gloria Olangi bakangie réaction nous ani par rapport en fait moi na mukilo yo tous a ben graté so nous tous ingrat mamno esimba te on to mona ba mise belé mamno esimba te pour qu'il ingratitude leki moni musicien mususu beti na musique na wesimbi to ko bimisa album te aussi là qui na actualité comme le ko ebembe okuta na moi fimo bo aya ressusciter yo ozongi na actualité pour atana YouTube ba notia sous photo na miniature te na page ko loba tata demi tiers comme on ezala kité siko muninga aye apesio makambo azongi sur actualité bino bokomaka so bazongisi bino na actualité po eza to lo ba la vérité ça monde na biso etambola bongo wana ku mto trafiquer muninga te po ba fingi yo lo ekokangisa mutu te eza tambola bonga mise mo asabenga bisinga finganga nana bango ebele abenga finganga ipenda eningi c'est ça nga bien ezongisa na actualité pour dire que ça copie na biso to na moni ke musicien na olala na ina fingi na lection na zongisa na actualité ba comme poster na ma page nyonso wana les actualités na zongisa na peso makampo na degré de album okokate bano ba yekuti sima ba obimisa album ba oleka bino déjà ba okokate si bo fané na bino bo tika to finga bino tabo po comme na bino za toujours na ba page ba yeba ka ke bo zala ka bo existaka mais c'est pas fan bazolinga ngote mais ba fan ba olinga te kasi ba yembisa ye ba musicien na bango ngoti ba ke ko yembisa ba comme na actualité ko bino bo olinga makambo na te Gloria ya PC makambo e komi ke o bokatala mu kuse shabanya tongo na ebisi yo tala bimisa Gloria wanda eza maloba sina to sa dana direct na tongo na bimisa Gloria olinga to mona biso na bova to la tabasuki lot to sa le santage kuna na bova ba mona biso pela to mitaka ka pona to bimisa Gloria po bino ba musicien ngo boli ba respecter bino aussi longtemps bino bo respecter batute po so za musicien po na yo ki kuna ba bia zo sambara komo ke o aza musicien personnalité na ye sika lela rambongo ba bebisa mangam na ye donc c'est quand on mbongo te po ba bebisa réputation na yo zo ba bebisa réputation na mutaka lo yo ki na kokaba po ba journaliste nyonso to lo ba vérité po ezaka musicien moko akaba mutaka lo ba finga ka di premier au 30 ezaka ka ye nkuse shabanya tongo sikoyo okoma ya niveau okangisa Gloria okangise pourquoi est-ce Gloria mtatinda ko lingaye so Gloria le bi mutaka le neza boza couleur rouge to couleur jaune yo ko lengo okangise pourquoi eza sens te est-ce fali pour so mona mutafandi boya bani ofinga fali pour na mona mutaka no olata ka so etoboka kotobo alors ça la ngote pour fali pour ça la ngote se respectaka yo sko linga respecter yo mais ozo mutaka la okabela tous les journalistes to respecter au comment yo yebisa to respecter au comment ça la musala to baki bo beta musique so musique esimba te botika biso to finga bino boye ça la bien ba kombo na bino zo kende ka ezo mata ozo mona mais siko yo pona yo Moura de la Presse est-ce que c'est normal journaliste o bandu finga ofinga musicien ofinga tina maman na ye na maman abote est-ce que ça eza copie ya eza copie ya yebi ka rolia la poste na finga ya rolia ngape na yebi ke na rolia poste na finga na rolia eza copie boye tanga na Gloria finga yo combien d'appels yo ya zui yo yebi sanga combien de relations na msu ba yeba ki était a zui yango eza copie ndeto za rabo nyonso to sala efutaka muta kosate o efutaka te nyonso to sala efutaka muta sali kindumba efutiye muta fingi efutiye oh bo bato ba ke ba poto na ko finga bazaliti ba Karine ba ke poto na ko finga te oh mama nyonso efutaka na mokili nyonso efutaka muta kosa mutu te ke o po finga ki o tika la journaliste à basse classe te na o ya classe na o ya basse classe
lelo papi mbo bango kene poto Karine aza na poto pour dire que na papi mbo mo asala émission normale a se retrouver na poto na Karine asala émission ko bafinga a se retrouver na poto donc nyoso zo futa mutu ko lengisa mutu te ke nga na tanga na ifasiki na fanda funa sa musala nga normal te yo so sala normal tika na ndenge normal ba o basala pia kindumba batika na ndenge kindumba nga ko jije mutu te ke ko finga te ko sa te mutu mto sa makam na ye sauf que bino ba musicien boye ba keke so aussi beaucoup ba kundi bino bosili botika to finga bino boso na actualité mais si quand on a côté Glo la réaction na par rapport à ba dur na na télévision pona ndakala na za mukuse le kwa bango orchestre mpe ya bata mikuse kana bata mikuse tanga tina ki ndakala na finga njoto Glo ya finga mama Glo ya nana kaenda ko kanisa ndakala na ye po ava Glo ya le ka agir parce que ndakala na le ka ka lobike ya bi mana Glo ya yebi njoto Glo ya yebi na ba makwanze ni ba nini so no tanga ya lobaki bongo nana akenda ko kanisa ye wenza ba Glo mo ezanga tina wana to finga na ki c'est normal Glo ya pa osamba bo Glo ya ndeseng no osamba ba finga na kiti yepe ndakala na le ka finga poto ndakala na finga kazaki d'accord so azali d'accord tenga kangaye tant ya fingi c'est que yemta tindaki ye on peut Glo ya akofula ndakala te po ndakala azana na niveau assez Glo ya sabeta déjà pour la likola beta na mukuse shaba bon na yo finga ndakala po yanga le kaka fingi mukuse shaba po ayebi njoto mukuse shaba c'est ça Moura de la presse siko yo maramon des okendila yo na mo nous a très sûr vous avez vraiment trop si on a yo mo potango lobozo banga te bakanga kamate mu teze ko kwa mutute le teze tata mutute mutu mo te ba bote na ndaka le tazate biso te okuta leta donc loeza te okuta loi monique na fingi azui video ki election na leta kwa ba leta ba koko na bino nena ba ya ba tata na bino bo funda na oze la plainte à leta ngaba jana bo sala ngona ngata bo sa ba glo ya po bino boye bani ba nzoto ndeni bo partager na ba era ba plaisir yo ngana to sala makamana to okefunda na raisoni ngana zolo ba makambo eza clair ata na leta pe ba yeba biso dossier na biso glo ya na obima tito ko ma msu buto a robima ba yeba mo to ba mona ka biso de ça ba journaliste eza makamna mo ba yeba ni za base bo traitant ko kaka yo ke pa imote donc pour dire que azana pe zoro ça glo ya te mais to bi ka abima po azanga mwana mwasi jamais ba ko tchena ba mise en attente belebo le fa bima Moura de la presse na songeli bakanga ki magali kongolo mais loba e bongo te na temps loba batu o ba kufa te bibembe ero nga za temps loba batu makambo te nga deja na makambo donc ero na tanga koma mutu mo ba yo kanate mo mkinza mo bodo esimba tamukete ya luka ba wa ye ba défendre yenga te nga défendre nga batu o baza ba mkinza te so za makambo na défendre voilà. OK, problème nini Moura de la presse ça on a Ken Piana makisi. En fait Ken Piana vient na problème na été sauf que na ba kan raba ngulu na bantaba na ina ba mbwa na ye pour bangonde ba nga ba dérailler. Ba nga ba dérailler ero na ba chaîne osomba pendant quand ba mbweza passe pour ba bouledo qui déjà ba chaîne ba c'est si là. Deux fois quand ba mbwa na ye pendant finga na Ken te. Ba mbwa na enda kanga ba na ba Ken Piana reskize nga so na fingi chaîne na yo. Tena tant ero na autant ba comme Rachou nani Malika te Malika na problème na été o msotangi na yebete mkusanya tongo wana wazamula ile kwa poto ya kura wana na pesa ikombo gele akanga gele na ye akanga mani kaza munoko kwa mungusu akanga bango po makambo ça na comprendre sens na bango te bino bokomo kumisa Karine to bana lo blasi to bana lo bla faire moko que jamais tu peux permettre Karine à ça ba zo banenda mesana ko sala longo pas musicien comme finga musicien a pas musicien comme finga musicien to boya kiango to monique Karine nga kota na pula fali to bandi ko telemelango bango lokwa bazanga bango bata ba sentiment batu ba do ba seka lokwa ba moni ndire ba bango bota sardine bolé bandi na mo seka bandi ko kumisa ba komo kumisa Karine to leka to zongi se bon anzela ke bota la Karine bo kuma wana sentiment na yete lokola kena zana bata maboma na ye na ba mbwa na ye wana ba kata basinga ba moni lokwa to lobile bango mabe ba leki bandi ko finga biso yango aleka na TV ngabi ken kanga ba mbwana ponga na ofinga na ngayote nga deja nde na finga bo eskize nga mafinga na ngeza kanango na conjugar vers ba mafinga nga na finga na bana o mama na yazo linga bimisa za na hôpital docteur yebisi mwana azo kitate beta tour na couloir pour na obimisa mwana donc mwana na zankura obima na finga kana mwana wana donc pour dire que na banga na eloko c'est on a vu ken ko linga guerre ekota na bana te kota na ba famille na bango ero ba yema bote donc kanga ba mbwana donc c'est ça oui akanga ba mbona réaction na yo to moni mikoleze oyinda to mona tanya mabedi azalaka na Karine mokozi mais ndenge modèle bando sabola to nona ki bazalaka na ba les kechu bazalaka ensemble mais modèle bazo sabola yo na zo sabola bango na bango bien oh ekiri fait panza na bongo kitoko
kitoko penza talaka boye bana ba secret mibali ya kindoki po basangisa kindoki ba ebinde nini ba bada ko saba kindoki na moko kisimba ba kisi fo makambo boye bi makapoto mona ke biso pe to makapoto sala rezara pe bien mona to défendre batuti bon ce que to défendre batango biso to loba kama bena bango zo bi mate bon mona biso pe mabeti tant so to loba déjà boye fo makambo boye bi mapo bat mona bana na pena bazana raison wanda ko boya raison donc c'est ça kitoko ngana sepeli bo panza na pena bon po tika non bien. Il y a des gens au Bazoloba, au Tozala, toujours Tocha, Karine Mokozi la baronne, le Rolangi, peut-être Bango Batouat Loba, Bango vraiment, Mingi trop, Total Ipe Moura de la presse, Azali, Ken Piana pas Azali, Batebele Bazali, mais pourquoi les Kambo, il y a Gloria Thomas, Bazola Moukanangote, parce que Azan sa langage, Azan mal aimé, parce que, au c'est émission, au Monaké, au lobby si je moi Karine me conduit invité à léser bateau moi qui bat baro bengo balesa la Karine tête Karine bona mais Gloria parce que azui alaba asala boy mais pourquoi pour le côté bon en fait Gloria tout le monde pas épicé na ko sur audio mais non ça c'était par rapport na ko lo bananga et une dirait ça appel normal appel à benga Gloria Gloria n'est pas bon sa caractère naïe. Mon n'est pas bon sa caractère na moi si côté caractère penza et simbate. Akate la mangala az insolente. Ya mon qui organise ba fan pena mukie azan ba fan ebelete. Mais mutolo kwa Karine so bengi ata boye banité à mon numéro inconnu o yambo bio bo so la pe ki to ko ndima ku duteke mutako yambo bongo. Donc mutazala bon na mokili. On ne sait jamais dans la vie to ebi mutason to lobité do ba sala ka ensemble. Ata ko sa starango. Il faut ça rassembler. To apena ba star muto benga apena o sentir que boye bana nous peut bengi a solution peut bien pour dire que ayebi lobité mokinde za Gloria kotana bon sa main caractère naie ouais a bon sa caractère mais até loko la batunyo so ba yiniye so li kambo komi webi non so botika jamais ngala loba na ko permettre loko ante pour ngape na za journaliste li kambo komeli ro komela ka penga la longue donc ngala ko ndima makama bongo te do ba bimisa nga ko makama na tali ngate mukuse shabanya tongo bimisa yo te kam takala pour ba journaliste nyonso ko ba fait tous les journalistes ba finga kam takala na oh Moura de la presse, réaction, il y a Benji, tout le monde a une émission à lobby qui est quand même une cause à il faut se répartir bonabo. Nous sommes qui ont parce que au colo baba propos tenu bon la télévision te yo ton ka en fait à l'obay ma bête ma bête sauf qu'à l'obay pour mon qui Karine on dirait tout les ça sous bien to bon somme tout ça bien tenir mutako banga bon donc biso baté biso so moni na via mutu makamoi comme le kalokwa mutaliboma liwana yangwa ne komi pour makamba alingi ezoyeba na te azongela Fabregas mabe azongela kofinga Fabregas mabe atanga koma mutu boy mabe akene pas fali mabe azongela kofinga héritier mabe asala ki ba clip atikala mutakala masoko kuna musuye munene musu mukuse mabe sikoyo mutabongo soko komi dernière étape bongo liwe ezotambola na yo pour na vrai sens oyebi déjà que yo zarafia ba dexafia ba buchu comment fais-tu ko zo pena tana yo otika mutakala na otika batun so ba mona oyebi pe que déjà ngi masoko on peut former te koto musu munene koto musu muke ata yo muko soko komi ndoki donc écoutez déjà pour azalaka okomi ozoluka nini yo ebisangelo yo zoluka na vie tellement Benjamin que azoluka lo te lo oluka zo yebalante yango lobaki yo ti to comme 2020 ozala souté pour oui ozalate mais est-ce que so bakanyo na les tozana ba preuve la que tika na oh boto ba prophète bayara ba prophétiser que maman na moni liwana nzela no tioko malobi ozalate to ke na kangisa monte poani apesi prophétie moi ils a prophétie apesi bo ba kangam pas apesi prophétie non na yo ka a comme prophète apesi sa prophétie so linyo ke ya bakyo après ça non ba nzoto na abakara ya za kam ta apesi une prophétie muto kanga bo bana kala ba kangeti siko ba ko kangeti bo kangeti ozela binote to yebisa bino so biso l'état la biso tambola o tambola nambo no na njoto na donc ya nde l'état na biso bo bana membre biso to na poto musika poto kuna tio ya opesa njoto pa colonel to pa mtu ngingani ozwa autanti mbongo po mbongo to biso tini po na makama mbongo ekoma nango ba ko tina msu to tindi 5 sabo kanga mwana na biso to yeto na 1000 lebisa colonel osani to major osani amoni 500 na 1000 azo ya nini
azwa militi soki yo ozalaki présent na 500 na njoto na yo engeke bien donc tant que bwana musika kuna botika biso masolo okanga totanga masolo okanga te. Oui, masolo okanga te, mais quand même moi il faut kobongsa moi conduite hein. Moi conduite na musala ezala quand même un peu bien parce que tout le monde qui on papa tu RFI afinga we ensemble balakisa ngo na télévision ndenga kumsa papa chéri tangu papa chéri soutena qui était baluki comme kapa wata malgré azala qui papa chéri glo lang tebi ka travailler na fali poupa au moins te ke bato ba mona neti ke fali poupa ndazo tinda e we ensemble to tinda ko fe mdem to tinda po ta ke faire rigola moi te na normalité les choses bato ba ko juger mai ninga na pamba te en fait ce qui pas RFI afinga ki wera c'est parce qu'à travailler na JB yanga mona ki afinga wera ngasi ko ba guerre bon na kota tinga jamais retravailler na musicien na finga musicien musu pendant travailler na musicien et simbate et puis faut le bela likam o bo mona ki eke na raison pour mukolo likam o rozwa bato ebele ba Holanda o ndetinga na minute so babi ndetinga bakanginga yo mo mona Vanessa volala te o mona ba pele ko kota ya poto ndene za mona na ba fan musu ba invisible benga ka ipsinga na fan na za invisible garder numéro na e ya na buto ya na moyo yeba onga na za abi jamais na ko tia titre na ngana yebi so parce que ma ramena mina internet na zana confiance mais oyeba o na zana ba fan na ngana zana ba relation na ngana OK ceux qui likambo comme lelo ko mona pa ki chasse ko bouger ba tu ba bimi donc pour na défendre ma mo ezana raison o ezangi raison na nule kaka boneti boy na ndo finga yo jibe bembe na yo mo na comme libomati bom ko ba kanga na ozanga nga batola na po ba mona ke na finga jibe sans raison mais tant on a zo lo ba likambo avec raison ba tu ba mona ke oui likambo ezana raison moi na zo défendre bien mo ko la likambo na zo nga ba soutien o mona c'est ça ba pas de RFI na ba sala derrière ya ofinga batu o mona ka réseau jugeant que ça normal c'est normal parce que ndakala wana mukuse aleka ka fingaki afinga ki ba proposer le kai makasi yango gloria yaki azongisi pa mukuse shaba c'est ça. Oh, ça raison. Oui, pour aider la presse. On gloire to solate. Non, to solate gloire. Tu es bien ennemi gloire. Mais ton amoni ke makambu o ende ba na ko kinda gloire ça na moi raison na ye. Yango na côté na défendre ye. Pour ndakala na so ka finga gloire te makambu ngé comme matin. Tant ndakala le ka finga gloire. Des gloire à répliquer. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Qui m'a bien. Et qui n'a pas internet les églises. Tu biso to la so yesu te oyo. Ba yeli mapa moko na tomso na bongolo ko mi 10000. Biso to la so yesu. Biso so sengi libanga na zonso libango senga mafinga na zonso mafinga. Donc voilà internet za bon. Toi na pasteur wa ya te akito te biso ke o yesu alobi ke na internet ko finga te makamoni zate. Mais première publication au banya so bayebi tout le monde quand on a les news des stars ke bakanga glo mais bakanga kaite moi. Ah wana vérité ebika yepo biso pe page mte format ki biso ndetinga kwa na société mwana iba pe formation te wana yebika yeso ezaya sona lukuta c'est ça zoro bien là kana mona ki on a bi page mte confirmer bisoti donc pour dire que ce que zaki vrai te wana ngana yebite lokwa page mte loba ki on tondima ki biso nyonso mais lokwa ya oyeza solo ya liboso zaki bezi ya solo sko yango ekomi kasi ekomi kaka ndekoma donc voilà. Tout c'est l'effet sobisco c'est l'effet tout le monde qui ba guerre ba clash na ba métier ba clash na ba journaliste pourquoi ni te ngaza na ba clash était sauf que marambo na sepela na mote na loba comme on dit mikolo yo innocent zo bunga na zo loba parce que na mona ke moi mutu moraza moi no ti azo bana musique to bana ko mona ye ti azo ya batoto wa Goma batoto wa nini bo voter ngato zo mona mais lelo le ka finga batoto wa Goma batoto wa nini ni bo voter ngato bana ko mona mona bongo sikwa ye lelo akomi na musique comme finga ba grand et ça passe makasi donc nga bana ko permettre ndeti nga penda ndeti ba journaliste ne ba yamba ya lekina mikoko a clasher pona mutu. Oh mais non faut yo journaliste zo ngeka lanzela po biso na soto mona ko ya mwana wana. Batoto wa Goma to mona ti azolo baningala ni tenga mato mona ti ayeko bisala nini na ina fali ayamba ki o mona ki ba osche po to moni bon lelo komi contre fali ngo ka o fali ba neko che po ba neko finga fali ono ba ke courant na fali la ti on taba non ngana o permettre maka mona ti on na lo basco monde ti ngana defana ba ta fait raison monde ti maka maboy raison ti pour azo manquer fali yo epanga lelo so likabe komi na ozanga mtola nanga pour dire que faut au défendre makambo ozo moneza na raison ngana clash pamba tika dali pamba ni ko clasher nga mutu te sona monga est-ce qu'on a dit puisque madame on a dit Abdul na yebite pour na ka pe dio mo rebima ka bi que o dit Abdul la bana ko finira so madame mo do na yebite wa kuna moyen côté za te po ngana kota al Cameroun na yebita ka nga vana finga mutu na kena luka information mutu na botama wapi de so eza Vanessa bona na luki Vanessa ba bia botama ouais ndako na bango za rabo na luki da information comme na nkale za nani man passe donc ton na o ya na finko banga te na finko na komo bando bengo le temps okola
yo mo ndima to bi mo na zo information nga wapi ngasi kona za bonga finga nga lera te ke yo na ndo finga mutu bona yebi te nga vana finga na kota tina sustaka na ningisa mama matungulu awo andima te na kina ko bisa information vrai na esika bakola na esika maratre na bokolo mama tungulu Ebete au fur ya pembe wa banda lobaka sa mechola wa banda lobaka bimana fero me yindakia taka ne na lobela ngabi yo bakoli so na ndaka marate ozaka ndoki marate na benga na information direct au bit tanga zo ko yema loba le kabi guerre suite fanatique asenga bando asenga bando pour dire que guerre za bongo kolinga ko finga mtu terre te oyoka mta lobaki yo bani yo mpesina yo te wana osala te wana ibeta poto ngasi kona finga taka de so la mina finga mtu na lesa bato mtu pa lela lesa bato mabete talela bi plan tuka taka ngana yebi na kota kapati na sus olala na salon na olobolala na salon pembe to bolala ezali kaya bacha ngo mpanzi boy ba na ko détailler yo mko lobi non mwana za mystique. Donc voilà, c'est ça. Cause nanga ngwana do faut za professionnel. Tant aux professionnel, il faut za professionnel na nyonso. Cause za professionnel ba zo bateke na mona ngande ti ya fani bona yebi nanga identité nete bona ngo finga yi. Yo yebi sana sko no finga ba comprendre na finga. Pour avant finga mutu faut ba identité ne bien pour bato ba yebi bien baza. To pe ba moni mona makambo lo beze solo bokota à partager pe makambo solo. Donc yango wana ndi makambo. Voilà. Et après ça, makambo vraiment des okindela, ezokindela ma internet muton so mona kamo ekoma neti ngana mura soto sola raté. Donc na ngiyo na mura bosola tenga za endroit yamba mura te so ngana to sola. Est-ce que ça wana za buzo bana mona buzo beza makambo batanga te na bakola te poso kolo so kola bien o makambo ne talinga te boso ndeti yoke yamba no mutu ngana to sola te ngani nga sauf que na yebi ke mkolo nga na ozana vanese za la mkolo yepa ozana za bongo. Donc voilà nga makambo na kota na ngate ba fan mususu ya fait rigola bazo reprocher que yozo yamba boina boy o yamba ki Gloria o yamba ki soki nani boy. Moi je suis journaliste et journaliste yamba mutu nyon surtout o ezo ça les plaisir que ayamba. Moi je peux pas kokota la babeuse mususu parce que ça yoza kana Gloria vous allez kana ba mususu bazo tina ba voice bazo finga ba n'importe quoi. Moi je suis journaliste, je fais que mon travail pour na ko yamba mutu nyon so o motema na ngelingi parce que na yamba rabatu nyon so bongo te babonné na biso pour défendre biso toujours na situation oyo wana amour de la presse tozoko bakaka toko baka en émission na biso problème ni ozo clasher kaka ozo maintenir na sélection de la presse na bino o soit yo ti le lobby que bozonga na soit ensemble lecté. En fait, ngazal kama mutute na kama mutute tito za na seso ti ngazal kama mutute les prévenir mania pour soma kana finga ngande na régla mutu o yalinga potanga buzoba punga linga buzoba te monti za bunali na ndaka mutute ti pe to za na sélection muta boko langa zalate wana so tu na mutu nyoso ba yebi fina ngande